lelo oyo bayindo bazongeli kokende kopetola esika bandeko na bango bawa bazali kasi kobanda likambu pe kozanga kosukisa yango malamu ezali kobebisa ntango bakendaka kuna natundaki moko lobi mibale misatu bouti osala nini seremoni nini osalaki nayebi nanga te tokendaki kaka tolongoli matiti totie bafleur misusu mpe bando tia bacouleur est-ce que biso en tant que baetomemi pole talisa bato nyonso bakobanda kokende cimetière mpona bandeko na bango bawa ntina nango ezali nini mpe nini esengeli basala ntango bazokoma mpe ntango bazopesa mokongo bazonga pamba te eza tourisme te eza esika oyo kelongolaka matiti te ezali esika oyo kesala maya motuya ntango moto akufi na nzela na mobembo na mabele oyo ezali aye te bakundi mutu wana kasi barekipere suki na manzaka na ye po ezonga esika azalelaki ese bokoki kotalisa biso ntina ya bilembo wana epuis na bomoi na biso boye ndenge nini esengeli kobatela bilembo wana oyo atako mutu akufi kasi ezalaki na ntina balongoli yango mpo bazongisa yango esika mutu wana azalelaki ngunza manoka touti bongo na mise lelo tango batangisi bana na etelo bakaboli na intelligence moyindo azete moyindo azebe na sagesse po nini moyindo azebe na sagesse masese masapo masolo mais l'intelligence esika mondela keli cellulaire ordinateur yonso bati moto moyindo te mais la grande surprise lelo auto uti komona na mise eze sagesse te mais intelligence misala ye bankoko basalaki mais po nini eloko wana efandi surtout na élite intellectuelle bato ya mayele historien azali koloba wana bisika kindoki bisika ya bikeko mise eza esika ya masumu ya idolatrie ndenge moko mpe kaka na eleko tookoma mundele baprefana koyeba ete eza na mokolo oyo bango bakokoma na suka ndenge mpe babotamaki bakolaki mpe bakokoma na suka même système na bango nde balobaki ete ntango tookoma na suka bokomona boye bokomona boye bokomona boye lelo oyo bato bamoni ke mpasi mikakatano ekoti na kati ya mokili bango epai ya bato epai ya bayindo bayebi ke fin du monde tolingi tokufa mpona yesu aya kosala nini kozwa biso nto mundele aprevenaki kokoma yango mpo ete ayebaki un jour suka na ye ekozala ntango suka nde ekozala tokomona bilembo boye yango omoni esika nalobi ete bandeko mémoire na bango bongo na bango ezala ya kofungwama mpona bacomprendre makambo oyo tokoloba awa me batia te na makanisi na bango oyo tokoloba awa eza kindoki oyo tokoloba eza boye parce que eloko ezokanga biso bayindo yango wana moyindo alobaka kindoki me ayebi mpe kindoki yango te moyindo alobaka kisi me ayebi mpe kisi yango te moyindo alobaka badiabulu me ayebi mpe badiabulu yango te tata mokeli ndeko ndombe ndeko mapa tata mokeli akoki jamais kosala mokili atiaka milimo moko boye ebangisaka bato mpe atiaka milimo moko elokaka bato tata oyo akeli mokili oyo akoki jamais kokela eloko wana atindaki bato na kati ya mokili ya mosuni mpo ete bato bazala baartisan na kati ya mokili yango ndenge moko baange bayaka kokela mokili donc ange azali artisan oyo tata mokili atindaki mpona atonga mokili ya mosuni biso mpe bato toyaki na kati ya mokili mpo ete tata mokili atindaki biso mpo totonga mokili ya mosuni me akoki kotia bato te to banyama te oyo ekobangisama bato me atie kaka mibeko koloba ete esengi na oyo yoka na malonga na baye nyonso baye kotonga mokili parce que bango mpe bazali na ntina na kati ya mokili nde ntina na yango tolobi ete tokomeka kosolola na bandeko baye oyo bakocomprendre biso baye oyo bakolongola makanisi na bango na parti par là mpona topesa nzela tobotamaka ndeko ndombeli kobotama na biso toutaka na mokili ya molimo yango toyaka na uta koloba na baemission uti koleke te moto ntango ayaka kobotama moto nano azali molimo moto aza molimo molimo nyonso eza na kati ya mokili kolongola te meme ya soso meme ya mpesi meme ya ngungi meme ya tukoloba ya ndinzi nyonso euti epai ya tata mokili molimo na molimo ezoya kokokisa etinda na ye na mosuni kolandela etinda oyo tata mokili atindeli pesa azokokisaki pesi na ye bato bazokokisaki bato na bango nzete ya manga ya pondu ya nyonso ezokokisa ki espèce na ye yango toyaka na kati ya mokili
na kata mokili lokola tobotami eloko ebotamaka ndeko Ndombele ezalaka musuni kasi ezalaka molimo te. Moni molimo tokolobela yango te botami po ete sika molimo ebotama biso na bino tozalaka te. Wana tata mokeli nde akoloba na mama mokeli. Badoki ngolo bake ba esprit oyo ebotaki milimo nde yango te koloba. Mais tango biso tobotamaka lokola tozobota bana na biso nde tokoyeba mokolo mwana oyo asala nini. Abotamaki nde sika oyo tolobi ete musuni nde ebotamaka kasi molimo te. Moni musuni yango ezali elamba ezali enveloppe oyo molimo yaka kosala nini kolata. Mais molimo nde ye mutata na mission oyo batindeli ya sala na kati ya elamba wana akolata elamba po ete elamba ezali esalelo na ye. Donc ndo bake soki ngunza manoka lati elamba oyo ngunza manoka lati eza po ete bandeko balandi bamonete ngunza pa sala nini alataki elamba. Mais elamba te mutu kolobela na batuke yinde ngunza te, ngunza ezali nzoto. Nzoto pe ezali ngunza te, mais ngunza ezali molimo. Omoni donc tango toyaka kolata nzoto musuni toyaka ndi kolata nzoto po ete na kati ya nzoto musuni bisalelo oyo kotinda ngai na loba batu bayoka oyo kotinda batu baloba nga pe na yoka oyo kotinda na mona ndenge pe batu bazomona ngai nde yango ekosala ke moto na kati ya mokili so bana ko evre po ete akokisa mission musala oyo tata mokili atindelaki na kati ya mokili. Nde tango siko moto awo bana kokokisa tata mokeli tout ezali calculé de nyonso ezali calculé akotinda molimo na esika songolo esika wana atindi mai mupepe zamba mabele ekobalana na molimo na ye. Donc akoki jamais kotinda molimo moko oyo efengeli ya kobotama na Congo pone kokisa na Congo atinda na Angola etikala jamais kosama tout epa ya tata mokeli ezali calculé. Soko ke tufe ko botami na poto izana tina soko luki tina na yo okozoya pe biyano nango. Mais lokola na kata mokili toyebaka ete tozali ndenge bateya epa bamindele na mokili ete bayindo bazali bapassager nde yango ezosala ete bayindo baokoka te kopusa makanisi na bao bayeba ete eleko nini tokomi mpe na botamaki mpona nini mpe mpona nini tokufaka na kati wana yango eboti kobanga bato bakoma kobanga liwa parce que eza na molimo moko eyaka ekufaka esekwaka nde ye mutu amemaka pasi. Donc tout biloko wana nyonso ba fiction na nyonso mundela tieli biso na tout autour ya bayindo po ete yango mutu ekoma kobangisa bayindo bazoyeba te toyaka mpona nini tosalaka nini na mokili tokufaka mpona nini toyaka mpona nini tosalaka nini na mokili tokufaka mpona nini te toyaka na mokili mpona tokokisa etinda oyo tata mokili atindelaki biso mission oyo tata mokili apesi yo. Nde na kati ya mokili oyo okoya kolia ezali kaka mpona epesa baorgani na yo évolution pote eteni na eteni ya nzoto na yo ya musuni ebalana na eteni ya molimo mpona kokisa ndakisa soko za mwana muke eke molimo elataki nzoto wana ya mwana muke alobaka te mwana muke akosimba te mwana muke akotambola te esengeli molimo oyo eza na kati ya nzoto etikela nzoto tango po ete nzoto wana esala nini ekola. Soki nzoto wana ekoli nde molimo akomanda kosala mosala na ye ekofanda molimo wana kata na nzota musuni degré o molimo yelaka ndeko Ndombele nde pasi na biso bangunza totana ngo yango wana molimo nyonso azalaka avibraka. Donc so na biko vibre we molimo nyonso ezalaka na nguya molimo nyonso tolongoli te ezalaka na nguya. Mais musuni o molimo akoya kolata nde komisaka molimo kilo nde komisa molimo kilo ya musuni wana soki molimo ayeko musuni oyo ezali pepele ye molimo nde mutu akosala ni akokumba musuni wana. Mais soki molimo ayeko kuta musuni eza na kilo musuni ekolinga ekumba nani molimo nde yango esalisaka bato mabaku ya komoni te aye na kata mokili azokokisa posa ya ye ya musuni mais azokokisa posa molimo eyaki te yango esalaka ke mutu akende na suka te akokisa te mission oyo tata mokili asali nini atindi ye nde esika mbebe ezalaka kofanda na kata mokili ya musuni okofanda koevre mpona mosala na yo oyo tata mokili atindaki yo nde yango esali ke na kati ya misala nde eboti badomene ebele. Mai nazoloba eza mai oyo namoni lelo te eza mai nazoloba eza mai ya bakoko uta bakoko na biso parce que bakoko na biso bokotala yango ntango tokendaki na mise bokomona bakoko na biso ntango bayaki na kata mokili basalaki misala kolandela badomene nyonso bango bakutaki na kata mokili kolandela posa oyo bazalaki na yango yango basalaki tata mokili mpe atindelaki bango milimo wana mpona posa wana ya misuni ezalaki na yango baya kokokisa.
bakoko basala ba Congo, bakoko basala ba makonga, bakoko basala macheti, bakoko basala ba nzungu, bakoko basala bilamba, bakoko basala ba pesabe lolenge ya kufana na kata libota, bakoko basala nyonso na bango, vi na bango nyonso na kata mokili ezalaki na forme bango balingelaki eza. Kasi eloko moko molimo ye elati nzoto mosuni. Esali vivre na kata musuni. Nzoka musuni eza na batan. Parce que eloko basali, eza na badele na mo. Eza na ibandeli, eza na bokoli, eza na bosukisi. Bosukisi ya musuni eza kokufa. Donc nzoto ekoli, makasa kosala lisusu esali nini? Eza te esengi nzoto wana esala nini? Ekufa. Nde kokufa ya nzoto wana bazwi nzoto ngo oyo elataki molimo. Bakena yango sikoyo. Esika songolo batie yango. Musala oyo mutu wana asalaki etikali gravé pa ya bato. Etikali gravé pa ya bato. Na kozonga na génération tozali. Pona bato basosola malamu. Ndeko oyo asalaki téléphone. Na banzi téléphone a liboso mutu asala ngo azate. Akufa déjà kala. Sikoyo téléphone eza ko evreti lelo. Omoni soki totali téléphone to raisonner mutu liboso premier créateur. Ya téléphone to raisonner malamu. Mais tant où ya sali téléphone à tiki bae oyo bakoya pona ko kolisa evre o mutu wana salaki bako do epana bango exemple ko sala ya mutu wana bazwina nu eloko oye asalaki lokola asalaki eloko donc yambo sala iutaki na makanisi ne mte ko pousser yo o sala eloko wana tango sali eloko wana ingolo bake ozwi makanisi na yo o ezalaki molimo o ezalaka spirituel parce que makanisi ya mutu mona kayango te eloko emona na kate nde yango ezali molimo makanisi o ezalaki komona na te ozwi yango ostengo na kati ya eloko o emonani directement bayebi ete ndeko mampa azalaki na likanisi osala ni téléphone donc bake likanisi ya téléphone ekoti na kati ni na kati ekoti na kati ya eloko oyo sali téléphone azwi molimo. Vous avez un téléphone azwi molimo ndenge yo pe mama na yo na papa na yo basalaki nzota musuni tata mokela azwi molimo saini akotisi otelemi obani kotambola yo pe na tour na yo ko pe yo ozali elingini ya tata mokeli seko ko tata mokela azali mokeli yo po kozala nani mokeli yo siko osali téléphone ozwi pe ayo molimo matière na yo tata mokela pesa ki okela otio na kata téléphone ebani kosala dingo ba ke téléphone eza na esprit mutu akoya lobi azana posa sur améliorer téléphone wana pona lele ko ba Android akoyiba ka likaniso ezalaki na kata téléphone ya nani oyo salaki akozaka likaniso wana nde améliorer bosala na malamu nde yango esalike kokwa liboso aboti banani aboti bana wana pe bakoli basaini babali ba mpe basaini baboti bana pe basali ni bakoli ba mpe basaini baboti e ko sala ke mwana oyo azwi elongi ya oyo wana kuna azwi elongi ya oyo wana kuna azwi elongi ya oyo siko na chaque bana ne ba okine ko bota papa na papa azopesa énergie na ye na lolenge na ye pa ya mwana wana aozwa likanisi ye wite pa ya nani e pa ya papa na ye otali mwana bo elongi ya tata otali mwana bo elongi ya mama otali mwana boye basangisa bango mibale babima ndenge moko wana epai ya tata mokeli ezosalamela bongo epai ya bato mpe ntango bato bazokela mpe oyo bango bazali soki akeli lelo oyo mbuta lumumba aza te na physique mbuta lumumba aza te mais soki toluka mbuta lumumba tozwa ye wana na bana na ye parce que atia énergie na ye pa nani epai ya bana moni donc lelo oyo mutu asala téléphone aza te mais surtout toluka mutu asala téléphone tokomona na biloko oyo asalaki donc bake téléphone wana eza ye mutu wana soki okoti na kosala etidi ya téléphone wana nde okosala mpe batelefone mosusu bosala na malamu ndeko ndombele nde kosala boye bakoko na biso biloko nyonso bango bazali kosala bazali mpe kotia makanisi na bango na kati ya biloko wana baki ete ntango osala eloko makanisi na yo nde mutu etindaki osala eloko wana ndenge kaka azokende kosala eloko wana ndenge azozwa makanisi na yo azotransmettre yango na kati ya eloko yango soki atransmettre atiki eloko yango lobi kuna ye azongi nde na mokili na molimo
bino batu boye ko sala ko continuer œuvre eloko oyo obo monaki mutu wana salaki ko kende kaka ko talaka eloko wana ko pesa ngo valeur na yango parce que ozo pesa valeur na yango te mo pesa valeur ya mutu ya salaki yango directement mutu wana lokola zongaki na mokila molimo akene ko koma nzambe ya eloko oye asalaki tuzoloba malamu nzambe ya eloko ya asalaki pamba te tobota makabana ya nzambe ngolo baketango botami mwana ya nzambe okomi nzambe eloko yo poko kela okozala pene nango pona ko batela ka eloko wana nde yango yoko sala ke ndeko wana tango azongi na mokila molimo atiki eloko na ye oya salaki bozwi pe nzoto na ye bokei kotia yango esika moko lokola ezali nzoto oyo molimo oyo tata mokela atindaki molimo wana ekelaki molimo wana esalaki molimo wana elakisaki tina na yango na kati ya mokili eke nzoto wana etikali nzoto wana ekomi sikoyo elamba oyo chaque fois ekomanda ko vibrer na musala oyo ndeko wana asalelaki nde bazwi nzoto wana baluki esika ya kotia yango batie baprotege parce que nyonso ezosalama na mokili ndeko mapa ndeko ndombele euti epa na biso bayindo mundele akoenseigner biso na eloko te parce que mundele ntango aye sika awa na kati ya royaume ngipiti na Egypte nde akuta makambo wana nyonso bagrek mutu bazwa makambo wana bamema yango kuna ekoma comme si bango nini bayi kotangisa mokili parce que bato bakakola ngai teke kosala memi nini koambaume euta na Egypte bato bakakola ngai te siko soki de ne ba Egypte bakoma itina ni fois koambaume bazali koambaume pour nani parce que bayebaki valeur ya nzota mutu bayebaki valeur ya mutu yango banai koambaume bo soki bayebaki siko valeur ya nzota musuni et que bazali koambaume c'est que bazali na esika o bazali kotia ba konzi très bien c'est que bazali na esika ko siko bazali kotia ba on esika ko batela mapona nini parce que bayebaki ke lokola ezalaki musuni oyo mokonzi wana ya nguya salaki atikaki pe bilembo na ya nguya na kati ya musuni wana soki ngai naza na problème koko so songolo na keye sike lembo wana ezali nde na kozwa oyo ye asala nini atikaki comme vibration na ngai po ete ngai pina reni ndenge ye areniaki moni mundele tangwa ye akomisa onki fétiche mais ye moko na kati na sima osala nini asosalela yango moni ayi alumne so te laisser les mots matériellement moni te ndenge zabwe mutu soka kufa salini okay ne salike to yini na butu tango loti ndeko na zonga aye na ndoto omona ngo ndoki omona ngo esprit de mort omona ngo mabe okimimba ti pa ya pasteur talo ne soko otombe mabe pa ya sango na aremake ke ndeko na seka za libre na mokila molimo sango azwani na ba chaîne na etina cimetière sika o bakinde akangi ye lisusu pona ndeko na sala nini amona na te parce que biso batangisi bayindo balumne baoki laisser les morts enterrer monde kondombele soki lelo même bayindo toto nyokama parce que toza na problème spirituel bandeko bazonga na mokila molimo baza na difficulté akoya ko visiter biso pona ba pesa biso impulsion to luka koyeba bosomi na biso nini to kosala pona to longola Congo pe Afrique na difficulté de kolala na kolamuka bato bazoko baka okene kolalisa bayindo pongi nde yango ni zosalete esika ndeko na yo bakunda ye yeba eke ndeko azalaki cher pona ngai azalaki motuya pona ngai asunga ngai aida ngai ntango azalaka na mosuni moni wana azalaki na miso mibale azomona nde tozomona awa nazokoka komona meme na nsima amérité mais lelo oyo akena mokila molimo akomi komona deux faces aomona à la fois mokila molimo à la fois mokila musuni na bandi ndeko wana soza na contact na ye akosumo koleka ko tango ya azalaki vivant moni nde yango esalaki mundele asalaki ba effort akabola biso na baye oyo basala nini bazonga na mokila molimo parce que soka akaboli biso religion na ye système na ye ekosi installé na kati abandi nani kobongola biso alongoli biso kozala bayindo akomisi biso ba chrétien africain moi tokomi ba chrétien tant tokomi ba chrétien to changer ba kombo tozwi kombo ya esclavagisme tant ozongi na mokila molimo na kombo wana ok esclavagisme moi ozana temps libre koya kozipesa ba réalité oyo kuti kuna pa ya bayeyo tiki na mokila musuni ezati to négliger ba nzoto ya bandeko na biso
bandeko bazalaki cher pona biso bandeko bazalaki mutuya pona biso papa oya bota yo papa mama oya bota yo oya zalaka na valeur pona yo oya bokolaka yo oya kolisaki yo oya tangisaki yo oya salaki lelo yo koma moto papa wana tango akufi yo moyo ko nokotala ezate yo moyo ko lobongisa fika ya ezate papa na monike mwana sabote papa na pe ami fika pe ya kendaki lokola ye pas ki batem lokola ye ba kotisaki na kati ya ba religion étranger papa na ke kokoma muumbu kuna akomi na difficulté pona koya kotala lisusu bino bana pe komi na difficulté pour ete bino boko okende yokuta papa za na valeur papa yebike ngana za na muumbu awa mais ce qui ezala bana bazaka takotala kanga esika batanga pona ko bomisa ta esika oyo batanga yi mais na yebisa ba okebo keba ba religion pour sambela wana yango komisi biso na pasi oyo mundela kataki relation wana parce que yebaki soki kaka tiki relation wana ba indo ba bana ko sutuka ko yebete bonzambe to sambela eza ya biso Uza bolimbisi to lingi to pesa maloba pa ya ndeko ne mampa kasi na mwa minute muke ndenge nini moto akufi akomi molimo de fait que sango pasteur to moto moko ya mayela ye ya lingi kadena na chaîne na tombe na ye boni akangi molimo po bakolobaka molimo ezongaka na mokila molimo me ya kangi be ekulusu me ekangi molimo ndenge ni matondo mingi ndeto ndombele mutune ezali kitoko na koyanula on a dévolé ya liboso action nyonso acte nyonso muta pozaka ezala spirituel bien ya liboso nano action nyonso acte nyonso muta pozaka ezala spirituel ya mibale muto wana tango azalaki vivant asambelaki nani azalaki muumbu te na religion wana ya mibale yango wana nde yango ekoya kosala boye même kaka singa soko ozwi singa soki balobi acte nyonso muto asalaka ezala spirituel soki ka ozwi singa olingi yango visita ngoloba obotisi molimo nini ya kokanga ozona seko botisi molimo wana ya kokanga soko fungola yango seko fungoli oboti molimo nini ya kofungwama siko tango bakei na etombo esika oyo moto azobimela epai ya mundele ayebike aza évadé donc ndenge tokangaka ye ndenge akotaka na religion chrétien tango akei kuna na mokila molimo na biso mpona kosala boumbu na ye akimi na boumbu nde akomi kokende komona na epai ya bandeko na ye lokola aza évadé elembo na ye lokola monani awa il faut ape na musuni bakanga mpona kuna mpe basala nini bakanga ye matondo ndeko mampa malobo mboka bino matondo mingi ngunza tolandi bino penza na bokebi bon son kasi tokolinga bopesa ba précision pamba te mayo oyo biso toyaka koloba yango nde eyaka kokombola yango nde eyaka kopesa pole lelo oyo bayindo bazongeli kokende kopetola esika bandeko na bango bawa bazali kasi kobanda likambu pe kozanga kosukisa yango malamu ezali kobebisa ntango bakendaka kuna natunaki moko lobi mibale misatu bouti osala nini cérémonie nini osalaki nayebi nanga te tokendaki kaka tolongoli matiti totie bafleur misusu mpe bando tia bacouleur est-ce que biso en tant que baetomemi pole talisa bato nyonso bakobanda kokende cimetière mpona bandeko na bango bawa ntina nango ezali nini mpe nini esengeli basala ntango bazokoma mpe ntango bazopesa mokongo bazonga pamba te eza tourisme te eza esika oyo kelongolaka matiti te ezali esika oyo kesala maya motuya mbala mosusu batalisaki bango yango te mpo mingi baza nano na bonzambe ya bapaya naza si teke sango bien pasteur akoteya bango après culte nde bookele cimetière sala boye donc charge wana ezongeli biso yango na bomoni motuya wana na motuna na banzi elongo bani mpo na bino ntina mpe nini esengeli kosala kuna matondo mingi ndeko mapa motuni ezali malamu me nakolinga nanu yambo na yanola nakolinga nanu mpona toyeba eta nini bayindo sikoyo bazali na yango omoni ndeko mapa meme bino ntango bobandaki kokola okoki koyeba makambo oyo esalamelaki yo na age ya 3 ans 4 ans 5 ans okoki koyeba mokozanga koyeba oyo esalama na inane okoyeba te bamema yo wapi basala yo nini
mais na eleko wana ozala pe na makolo ozala pe na maboko ozala pe na munoko mais lakisi ke mémoire no ezalaki nanu très faible moyo yeba ko enregistrer makambo ezosala na ngonga wana ezati matondo tozongi siko na mutuna pono yeba so action nini bayindo bazosala lelo yo batu mingi bakomi na ezaleli ya kokende kotala ka bakoko na bango le 1er août malgré que bazoteya bango ke laisser les morts atteler leurs morts mais ndire molimo mo ezolata bayindo azalaka na sentiment okende kosala nini kokende cimetière matondo bayindo molimo ezolata bayindo ezomema bango lokola mwana moke wana na bomwana yaki agolomaki mais ye moko mwana banaki koyeba te kazalaki kolia ayaki kososola yango sima eza na bandeko mosusu ndenge baolanda émission lelo nde bakomi na age ya kosala nini ya comprendre nde sika azali pasali nini acomprendre eza na misusu nanu age na bango ekomi te ke balongo bamema ye bakoko bamema ye na libako okutana na émission ya ngunza manoka mpona asala nini acomprendre tozotambola na bayindo bongo moni parce que bayindo mundele ndenge akoselaki bango bakomaki ba bébé penza donc moyindo talaka moyindo aza na niveau que alati sous-vêtement akitisi pantalon sous-vêtement sala nini ezo refléter kaka ndenge mwana moke asalaka ozomona yango moni akoki kokende lelo apetoli abosani na ye akozela timbula wana pa ko sala nini kopetoli mais lokola balongo bakoko bamoni ke eloko ngo ezali sava to tika ngona no bongo bangunda ba chauffer po ete bana oyo balonga na état ya bana mike tant bakokola bako comprendre au lieu de la journée moko na année et kokoma msusu 6 jours 7 jours na mbula na donc na yambona ngelo to tika bango bongo ndenge ba osala nini bakende bongo mais biso to sala nini to te ya kaka bayindo to continuer kaka koloba bakokoma na esika oyo bako comprendre ndena bongo nini oyo bango ba okende kosala pe sengeli bazalela ndenge nini matondo mingi yambo nanu ndeko na yo oyo bozalaki na koyokana na ye azonga na mokila molimo a changer état azana état moko te na yo soki même yo yebeli ye azalaki muta mabe mais tango kaka ya kufi asibi transformation azali suna mabe wana te oyo yebeli so tango yo zolonga na ndako na yo pono kende pa ya ndeko wana ya yambo nanu ezali fo senga bolimbisi poti musuni na yo oyo komema yo kuna esalaki bambeba ezana mabe oyo yango esalaki loyo ko yo zo kende sika oyo eza peto parce que cimetière ezali bisika ya peto bokolanda cimetière oyo ba mindele ndenge ba peto la kango parce que mindele basala kokola ba ebiti na iloko ba osala biso tellement bo mwana yango to yeba te lo to osala yango ba cimetière biso na ba forme oyo yango ezali donc tango yo o mi petoli pono kende kuna pureté spirituelle oyo eza na cimetière yango pe sengeli kozala na physique nango ingeta donc tango yo zo saint dans un esprit saint tango yo zo kende kuna il faut yo na osenga bolimbisi na oyo nyoso yo salaki ya mabe na mbula mobimba na tanda mobimba na poso mobimba osengela ngo bolimbisi osala ta 3 jours osenga bolimbisi pe ozolaka na ozokende kotala ndeko nanga mokolo songolo etango sima mikolo misato ndoke yisi kokuna tango ozokende kuna okende sona bilembo ya bokoko na biso oyo bakoko na biso basalelaka nzamba na likaso moni eza bilembo parce que bakoko wana bandeko yo okende kotala baliaka nzamba baliaka bamelaka nzamba baliaka makaso eza teke tango yo okende nde bamusu bakanisaka tango kobwaka nzamba na likaso baokazaki bakoko bazwi basali nini bamelise te eza elembo ya kolakisa contact ya koyokana ya bino na bango moni eza contact elembo parce que bilembo ezaka très important ndeko na ngai ndeko ndombeli soki bato mosusu baloba te nzambe ezalaka kosengela ye kosambela kaka boye bopona nini mpona bakatolike bazwaka ensemble babwaki na kati ya nini mpona batia na kati ya nini na kati ya église oye bakotaka kaka basambeli asa ekotaka na kati ya église mpona nini bouge ekota na kati ya église mpona nini yalona bawile d'olive ekomi kokota mpona nini mobali akouta mosala ye na esengo nyonso me elembo ya liboso kaka mwasi asali ata elembisi ye bisengo nyonso donc elembo ezalaka très important donc ntango bazokende ifo bakende na likaso bakende na nzamba soki bakomi kuna lokola ye mpe akomaki peto ndenge mona bato wana babwaki nzamba babwaki makasu basengi bolimbisi epai ya bandeko wana
tango mususu ndenge ayaki ya mususu atambolaki abetaki mabaku kasi na ye mpona na ye kopetola esika na yo ekoma peto na ndenge oyo oyebi ke tozalaka na boyokani na yo na ndenge tofandaki na bino po ete boyokani wana ekatani te tozala na biso kaka yango elembo na ye kopetola nde obandi kosakola soki osilisi kosakola nde olobi sikoyo posa na yo moni me lokola ndenge azonga na mokila molimo aza lisusu ya yo te akomi ya bato do ifo loba potsa oyo boza na yo na kati ya libota libota eza boye tala tokute na bakokoso boye mbula mobimba tokute na baproblème boye yango bino bokendaki kuna boyebi basolution ya baproblème toza na yango boya kosunga biso boya kosalisa biso po ete kimia ezala soki ozoluka intérêt général nde likabo yaka nde motu wana yango batombolaka mais soki ozoluka intérêt personnel nde yango esalaka moye bakoko bapesa eza te parce na musuni boye papa azali papa na yo na musuni boye yaya azali yaya na yo mais ntango azongi na mokila molimo azali yaya ya bato nyonso azali papa ya bato nyonso moni yango moni na lete ezalaka mwana na yo me bomai ntango abotami bomai siko akomi ya leta donc ntango boza na musuni boye yaya na nga papa na nga mais soki azongi na mokila molimo aza ya tata mokili matondo ngonza motuna na epesi nga ufe pesa mikolo euti koleka ndeko moko aza koprétendre mpe aza spirituel kasi mpo na ye kosambela mutu soki akufi aza kaka mpo na libota wana heureusement bouti koloba yango olanda émission oyo mutu ntango akufi akomi ya bato nyonso donc mutu nyonso esengeli mpe ainvoke esika ndeko wana azali na asira zue yano kasi mpo na koleka na niveau ya deuxième partie na biso ya moto ozongisa maloba na tata Ndombele question directe botalisa biso ngunza ntango moto akufi na nzela na mobembo na mabele oyo ezali aye te bakundi mutu wana kasi barekipere suki na manzaka na ye mpo ezonga esika azalelaki ese bokoki kotalisa biso ntina ya bilembo wana epuis na bomoi na biso boye ndenge nini esengeli kobatela bilembo wana oyo atako mutu akufi kasi ezalaki na ntina balongoli yango mpo bazongisa yango esika mutu wana azalelaki matondo mingi ndeko mampa na bandi ntango tolobi likambo ya bilembo eza très important ndeko wana bayebeli ye na kasongolunda voilà kasi ake kokufa na Équateur ngeta yambo nanu azalaki mwana ya kasongolunda sima nango ake kozongela na Équateur ndi esika tikeli nzoto mais mpona kopesa molimo na ye esika ifo bazongisa ye esika oyo yasala nini abotama lokola possibilité eza te nde yango bakozwa bilembo ya nzoto na ye bake bazongi yango esika oyo yasala nini abotama ndengolo bake molimo wana akovibre siko de kote na esika asala nini abotama na esika oyo batiaki nzoto wana matondo ngunza sujet ye lakisi penza eze bozindo makasi bandeko balandi bokolimbisa tozo obligé ya kokenda na deuxième partie ya masolo mabiso kasi tokozongela lisusu ngunza manoka tango ngunga ekobeta po bomoni ke mituna mize mike kasi toze na ndingisa ya koleka yango na mwalo mbango kolandela ngonga etando tomeseni koloba eze penza ngonga pe etando eze talo mingi bo souffrir toleka etenyena kasi tolaki bino tokozonga tokobeta lisusu ekuki ya ngunza manoka po tolobela penza mayekani makole kaka na bozongi ya bato to na kufa ya bato ngunza manoka touti bongo na mise lelo tango batangisi bana na etelo bakaboli na intelligence moyindo azete moyindo azebe na sagesse po nini moyindo azete na sagesse masese masapo masolo mais l'intelligence esika mondela keli cellulaire ordinateur yonso bati moto moyindo te mais la grande surprise lelo oyo touti komona na mise eze sagesse te mais intelligence misala ye bankoko basalaki mais po nini eloko wana efandi surtout na élite intellectuelle bato ya mayele historien azali koloba wana bisika kindoki bisika ya bikeko
misé esika ya masumu ya idolâtrie bisika ba idolâtre nde bakenda maloba mboka bi matondo mingi ndeko ndombele omoni ntango bozo tuna biso motuna wana ezopesa biso siko pasi parce que tozotala niveau oyo mabele na biso Afrique ezali na niveau oyo bakongolais bazali na makambo yo ozoloba depesi nga siko pasi ya komona na nyonso wana ndenge yango ezosala omoni mundele aza mutu mabe ndele aza mutu mabe ezala bandeko bamekaka mwa moke mosusu kokomela biso na ndenge ya kofinga bafinga na bango kaka nde bafingaka mais bakokomprendre mokolo ekoya mundele aza mutu mabe mundele akomisi biso tina niveau ya koboya nzungu mama na yo alambelaka yo eza grave ndeko ndombele donc mundele akomi na niveau ti ya koboyisa yo nzungu oyo mama na bino alambelaka yo biloko mpo nokola bongo okomi kobenga ngo nzungu ya kindoki mais soki eza nzungu ya kindoki lokola elesaka yo soki kindoki wana mpe ekotaki epai na yo ndenge nini yokoli okomi ministre okomi premier ministre okomi président okomi ambassadeur okomi technicien okomi PDG okomi kobenga sikoyo esika oyo outaki njungu oyo elambelaki yo ndeza kindoki tala esika bayindo tozozo ba malédiction bakoko na biso oyo toke komona na musée eza kaka ndenge moko telefone oyo lelo ngunza manoka azosalela yango après 20 ans 10 ans après 20 ans 10 ans ngunza manoka otika telefone okoki kozwa telefone ngunza manoka azosalela okenda yango esika moko osali te yango ekomi musée bato bakoya nsima siècle moko to mibale soki baye batali telefone oyo baferepere mamo ngunza manoka aza kosalela yango nzoka nde soki ngunza manoka moto asalaki telefone yango ntango sikoyo yo esika wana eke yo mpo ozali technicien lokola likanisi nde nalobaki na ebandeli ntango moto azosala eloko likanisi na ye ezokota na kati ya eloko wana nsima soki yakei likanisi wana ekotonga ekosala rayon na mutu aza ya même domaine donc ingo baki aza na bilembo wana ndenge tozalaka awa ndeko ndombele na kosenga bandeko balandi bosala ba effort ya olanda même ba dessin animé nde boko comprendre na kati ya dessin animé balobelaka nini makambo tozoloba a tokei na likambo ya telefone ngana okeka na telefone parce que eloko ezomonana moto azosala telefone azosala telefone akutanaki mpe na bakokoso asali boye esimbi te azongisi boye esimbi te asali boye esimbi te alali na butu aloti bayebisi eke il faut tia eloko balamui na ntongo atie boye esimbi te alali na butu so aloki il faut tia pa telefone esala ebimi invention bato babetelango maboko ndeko wana ti lokola na mokili tozala na ebandeli bokoli mpe bokokisi ndeko wana kufi mais atiki invention na ye oye asalaki ntango azongi na kati ya mokili ya molimo tata mokili na yobi bon lokola okokisi mission na yo il faut koma santu ya eloko yo moko osala nini osalaki mpona esala reproduction ekoma ebele mpe bato basala nini basala wana baforme nyonso bato bakanisaki kozala santu kozala saint il faut ozalaka na religion omoni nde bato bakanisaka nzoka nde tata mokili azali technicien ya mokili parce que mokili ti ekelamaki mokili ekelamaki na babiographe te babiographe te bafanda mpo basala mokili moto akela mokili eza technicien tata mokili asala mabulu tala ndenge esala na dessin nango na nzete ndenge esala eza na dessin nango il faut ozala technicien moni lelo oyo nzete amanga soki tata mokili asalaka nzete amanga te mbe toliaka manga te sikoyo tokendaka na nzete amanga mpona kobuka tolia mpo nani est ce que tomoni esika tata mokili asala nzete amanga tomona te biso tosalami kaka na kati ya mokili tomoni bango nzete mais yo esika yo omoni elembo ya koko na yo ozalaka te esika koko na yo asalaki mais ntango okomi esika oyo koko na azalaki ndenge nzete amanga epesaka yo énergie ndenge mpe eloko wana ekosalani ekopesa énergie tokenda na nzete amanga mpo nani mpo tobuka manga tolia bon soki eloko tata oyo bakoko na basalaki etikala wana efanda ntango yo okomi pene nango ekosalani ekoreflete yo énergie
nde yango ezosala bon tokende sikoyo na baétudiant baétudiant mingi chaque jour chaque samedi chaque jeudi chaque lundi na Congo awa babimisaka balite intellectuel babimisa batécnicien baingénieur banyonso babimaka sikoyo baingénieur nini na kati ya Congo ata moko oyo asali ata eloko asa te parce que boza na référence te oza na source te okosala nini mai nyonso mpona ekende kopanzana na source nango esika yango euta mais biso source eza na bamise ezali basource ya baindo eke ntango ozali technicien oke na musée ozala connecté directement na batechnicien oyo basalaka eloko wana biloko nyonso eza na kati ya musée ezali na esprit tekondobeli bandeko oyo balingaka kotia tembe soki oza technicien esika yo ozali soki okomi na Kisasa luka sikoyo luka esika religion africaine esali nini ezali topesa yo ndombolo okende sikoyo topesa yo losambo parce que ndombolo nyonso bato bayeba te okende yo sikoyo tina musée osalaka visite guidée na kati ya musée ozonga na ndako omona réaction tokati bino te ngunza vraiment esengelaki tokata nazomona ke nyonso eza lié na religion nyonso eza lié na spiritualité po ntango olobi source c'est que po moyindo akela c'est que faut zongela na biye oyo bakoko na ye bakelaka lelo na musée ntango nazongeli bafoto na kangeli na telefone namoni barubrique protection contre le monde invisible namoni radar mais est-ce que na armée ya lelo po tosalela radar na Afrique tose bazaka na radar oyo bato ya libanda basali to tose bazaka na radar oyo ya bakoko basalaka namoni la vie quotidienne namoni bibonga c'est bakiti tofandelaka ezaka inspiré na style de vie na biso akala namoni la communication namoni même l'architecture rubrique sur l'architecture namoni même le temps la détente les loisirs bakoko na biso bakanisaki yango sikoyo mutu oyo bengi aleka na musée lobi po lobi akela mais na katikati wana entre musée boyebi wana na kokela bomonisi oyo ya boyebi wana katikati wana nazomona eza kaka spiritualité donc c'est que na nyonso élément ya liboso eza spiritualité ngunza ingeta nde comment pas na kati ya musée tant toke tokuti bato basalaka kuna ingeta siko bato basalaka kuna bango basalaka na bango so bato bayeba expliquer bango tina ya eloko na eloko baza na bango kaka baagent baza na baagent mais baagent wana baza bachrétien voilà ti baosala wana bayebi ke eza ekeko kaka ezala ye moko azoloba ke bato mosusu bamonaka ekeko ye moko mpe ayebi yango kaka ezaka nini ekeko kaka ayebi yango kaka bongo mpo na nini ayebi bongo parce que azali na kati ya embriement ya bareligion étranger soki azongaka na religion ya bokoko ndeko wana gardien wana ya biloko ya bokoko azali kapita ya source ya inspiration ya bayindo na banza azali kapita moko ifo azala bien payé parce que sika wana kaka akoki koteka mboka bon mpo na nini esalaka ke babelge baya kozwa biloko wana ya bakoko na biso bakende nango eme biloko wana ndenge ekenda na yango mpe afrike ekoya yango ekoya parce que bamemba bamémoire mitu bacerveau ya bakoko yango basala nini bakenda nango oyebi ke biloko wana na poto ede bango na makambo ebele lelo Europe soki emati ndenge wana emati sur mémoire baafricain et oyo bazongisa est-ce que zonga na vibration nango omoni siko nde problème toza nango yango wana mais bandeko na biso kaka oyo batobengaka bapoliticien tobengaka soki banani société civile so nini basalaka débat te mpona koluka koyeba mpona nini biloko wana mpe mpona nini mobutu asengaka yango ezonga ese basalaka débat nango bango nyonso ndeko ndombele te tikana toloba bango nyonso ndeko ndombele vision na bango ezala kaka akoma président nakoma premier ministre nakoma président mais est-ce tanga okoma président ebe loko ya osa ya zo négliger c'est que basource ezali toza na problème très sérieux ndeko comment pas très sérieux bangunza baye mais bato baokanisa bangunza bandoki bato baokanisa bangunza bazolia bambongo bato baokanisa bangunza bazaboye bato mosuku mpona baede ata oede ngunza baede ngunza mpona mosala oyo est vrai parce que mosala tookende mpona kokende kolamusa makanisi ya bato batala vision moko batala ndenge tokodévelopper mais motu fa tuna yo na kosungo mpona nini
na kosala boye mpona nini eza pasi ndeko ndombe ndeko mamparso na olobi makasi mais bato baokende kolamusa conscience ya bato ke moto azwi akei ntina mise mpona alakisa bato ntina eloko oyo koko asali ese moto wana kozala bato oyo basalaka biloko wana te bopusa makanisi na bino soki bato bakomokende ntina mise kolakisa bino baevre oyo bakoko basala estce bato wana bakozala baincarnation ya bakoko wana te mpona osunga mutu tosunga mosala wana action wana ekende liboso ndeko mapa esalanga pasi action wana ekende liboso ifa azala paster ebi kombe bana baobotama lelo oyo epai ya bayindo baza na badon ya kokela bato bakosunga bango eza banani eza bino biso toboti bango mais ntango tozolakisa bango nzela te yango bana mingi bakosuka na bagene na badeso de sikoyo bino baza na mikila poto bafana basekaka tala kongo ndenge ekomi nyonso wana ezali président tala kongo ekomi mais ntango banguza baye balobi ke mpona kosilisa babiloko wana ifo tokende biso na nzela moko te bazwi mbongo ya président bazwi mbongo ya boye basali boye donc mutu mpona aloba molama mutu mpona alamusa mutu conseil ifa azwa mbongo ya mutu nde sika problème tosala nango yango wana lelo bato baokende kobongisa basimetiere bayebi na bango te bakende baoka ndeti zoba ndeti mwana moke akendeka kobongisa simetiere ayebi ntina te eloko nini ake kosala mais il faut bato mobimba tata mokela tinda mpona baya kolakisaka bato ti tokendaka boye ezala suite ya boye si tokendaka place boye ezala suite ya boye siko ntango bato wana baye mais il faut bino bosunga bango bato bazocomprendre makambo moni mais bato bakoma opesa omona mpe moto abengi azopesa mpe condition comment expliquez-vous niveau basesi ya bayindo balimbisa ye mosusu nafingi nanga te mais nalobi ka qualification comment ya basesi ya bayindo ekomi ntina niveau wana parce que koko na biso asali marteau tomoni ekeko mobimba soki na kati ya mboka bayibi eloko bakeye pa chef de village akabimisi ekeko wana azwi se ete abeti alobi maloba mutu wana esika ye akendaki soki libumu soki lokolo soki nini ekobela ye akoluka bato mpona basalisa ekosimba te ti akoya kozonga place wana mpona kosenga nini olimbisi mpe kofuta eloko wana soki eloko wana bazwingo batie na cour suprême na biso moyibi ekozala lisusu corruption mpe kotikala mais bato baokende kotanga balo baza avocat aza boye aza combien bato deya bakenda koconcilite ekeko wana ese bato wana mpena baza mayele bato wana baza mayele bazoloba te eza eloko bato basali nzete wana basalaki ekeko wana ese bayindo bakoko na biso basalaka to tata moke soki bakoko bakoma na niveau kosala ekeko wana seke bakotaki na kati ya contaki na nzete wana ke nzete wana evibraka na eteni boye estce bayindo baintellectuele soi-disant bata mayele na baza na poto baloba bafrançais mingi baloba bafrançais milai mosusu bakoma oloba kutu na minoko mosusu mindele baloba te bato wana elongi esangi bake kosala baetide wana combien bato bautaka poto bayaka basalaka vidiki ide na mise baza te nde mboka ekobongo ndeko mapa toza na problème très sérieux bato nyonso président bato nyonso premier ministre bato nyonso boye mais toza na problème na baoccidentaux il faut tozonga nano na spiritualité tosenga force ya bakoko na babisa lelo bango basalaki mpona tose libere nano mpona lobi kuna bana na biso batika kolia basuka dendo moni d'après bango bakasa tozwi oyo toremplace oyo tozwi oyo toremplace mboka ebongi mundele atikela bino mutu mpe mutu awuti na boloko ndeko ndombela atikeli bino ye bokotia ye sous président mandela bakanisa ye soki abima osilisa aobongisa afrique du sud ebongo matondo bandeko balandi tokolikia banso tomoni mpenza lolenge kani ngunza baleli babimisi pinzoli bapesi ndakisa ya ekeko oyo esimbaki justice na ntango ya bankoko sete bakobete soki ozwi eloko te soki oyo oyibi eloko te ekosala yo eloko te kasi soki ozwaki eloko ya bato nde ekokumbela yo pasi lelo tozali na bato boni bazali kocreve na prison ya makala sans dossier bayebi likambo te tozali na bato boni lelo bakenda na se ya mabele mabota bango bazali kosouffrir bayebi likambo te justice ekondane bango élite intellectuelle bamaître avocat bakolataka robe mvwela lokola banengwa mpo bakosa malamu bazali kokondane bato inutilement mais soko tozongaki na bokoko
etando eze penza ngonga tokolikia masolo yeto bandi lelo bopesela biso ntango tolobi bosilikaka te AVC ekomi bato bakomi na problème ya tension bolandaka biso sans parti pris et sans tendance ndeko mampa ya mboto pesa ngunza maloba ya bokabwani toyebi te toutaki na bino elongo mwa liloba na bandeko baze kolanda biso matondo mingi en tout cas aussi cette émission on a pas si mingi na motema pas si pende zali bandeko pe tolaki bino deuxième partie émission ekozala bo réagir lelo kaka sima ya passage ya musée nde naye komona biye biso tomonaka omona moko asali tracteur omona moko asali groupe électrogène omona moko eza babiloko tokoki kosepelaka nango te puisque l'invention chez l'Africain foisonnée ndenge balobaka tokoki kozalaka na bainvention moko te donc esengeli tozala groupe moko ya bato basali boye mais po tokóma na niveau wana contact ezali kaka moko relation ezali kaka moko toyeba esika nini toutaki po toyeba esika nini tozali kokende donc pasi mingi mpe susi mingi na motema tokokoka susu te ngunza bozwa maloba pamba te pasi ezali makasi matondo mingi ndeko mampa matondo lisusu ndeko ndombele na koya lisusu epai na biso na ndenge midaki na ndako ya bayindo oyo bayindo bakomi kokalifie yango tozwaka mbongo parti par là tozongisaka parti par là bakoko beti mosala oyo tozosala yango toye na etando boye mpona toluka ye mosusu végétarien mais soki toye mpona kolakisa bayindo ete tozongela bokoko na miso moto ekosala ete bayindo bakwa kobika bokoko na miso moto ekosala boye tozoteya oyo ezali bosolo oyo ntango nyonso ntango mosusu bakulutu na biso ya kala bazwaka ntango te ya kosala yango ntango mosusu biso tozalaki te lelo oyo tobanda totelema mpo toteya lisusu bokoko tolingai kozala mosusu biso wana tolingai kozala baartisan ya kosala bisalelo oyo bayindo bakobika mais lelo oyo tose retrouve balobiki te bangunza botelema bolamusa lisusu parce que ngai nasukisiki ngunza te to biso tosukisiki ngunza te bangunza ya liboso basala nini bazalaki me bamemaki makanisi na bango wapi po ete lelo lisusu biso toka koya nde nakoloba na bandeko balandi bolandaka biso na bokebi bolongolaka bafoi interne na bino boza nango na mitema wana mikundu oyo mindele babebisa nazo repete bolongola yango ta eza grave mpona biso bayindo mindele bazotia poto bazolinga te tosangana yango ekomi so bamoni tension moko ezangi na kati ya Congo RDC kaka RDC problème toza na RDC parce que ezali mboka oyo ekosala nini oyo ekoningisa Afrique mobimba nde RDC ezali mboka oyo ebimisaka grand prophète Fumuki Mbangu RDC oyo moni RDC nde yango Fumuki Mbangu atindi bangunza baya kolamusa conscience ya bato ngonga ese kokaki na biteni nyonso tosali isengeli bayindo bakwa kolamuka bolongola ba sentiment na bino wana o bapesaki mbongo o batiaki boye o bazosala boye mpona komikumisa o bolongola yango parce que ntango baprofete bayaka ezalaka baaventure kaka ezalaka maseki kaka soki totiki mokili oyo totiki bayindo boye encore 50 ans mpona bayindo bazwa lisusu lobiko nde pasi toza nango yango wana moni nde pasi toza nango yango wana bateka bakoko na biso basala misala ya makasi kokufa butu na moi nde lelo lisusu totala soki totiki bayindo na niveau oyo bayindo baosuka na lolenge nini tata mokila bima lisusu kati na bayindo mokila molimo etika bayindo miso mokila molimo etiki bayindo mepasi moni en tout cas bandeko bolongola na makanisi na bino boza na droit ya kosala baerreur pe bo mérité te bilakeli epa na biso bangunza po ete tozwa babilakeli ebele eza ngonga esali to se purifier po tokoma pe totolanda nzela lobiko musée national kokufa kokende na cimetière ezali sujet moko na bandi mbala nsima tokosala baeffort ata na bamoyen mike tozalaka na yango mpona boya so todéveloppe yango esunga bandeko oyo bazali kolanda nde bongo tokosenga boye memi tokolinga tosala memi conférence de débat entre biso na baagent oyo basalaka na nini na musée parce que akoki kozala moso aza garde ya eloko mais ayebi eloko ya so garde omoni akoki koya mpe kokotisa mundele moko na kati azwi rayon wana mingi bazwa yango bakenda nango na barayon ya ndenge wana eza esika oyo bakokotisa mutu n'importe qui bakotisa te wana ezali esika armoire ya bayindo ezali esika source ya bayindo ezali eza esika te ya kokotisa n'importe qui bango bayebi ntina nango te il faut tolakisa bango ntina na yango matondo bandeko balandi tobendi mpenza suka ya manaka ye
kasi to mituna ata baindo ye bazena mikili ya poto bozena ba mise susu ye babuka ba gratte ciel ya baindo tolobi bien ba gratte ciel ya baindo bakumba na mikili ya poto moindo ayebi kokota na mise te mpo ya moindo manger baiser et boire bangunza bayei oze koyoka oze kobeta ntembe olandaka ngunza manoka olandaka baindo bola mokolandaka manaka ye tokosalaka au nom de la foi te tango ye eze tango tosimbana bonzambe ezalaka importe te bankoko babiso bayebaka nzambe tosuki mpenza boye mpo ya mokolo mwa lelo tolobi kimia ya mfumuki mbangu balongo mpe bankoko ezala o mabota mabino